Message à liboso eza esengo. Lelo ezola cadeau ya anniversaire ya mokonzi na biso ya commune Ntsele Mbo Frank Nzolameso oyo afetaki lobby mais pona kopesa ye cadeau to mona ye cadeau kopesa ete. Tozoika na conseil ya lobaka na biso toujours il faut musala. Il y a double poumon biso toza wana ka poto sala to exécuter oyo azolinga. Lelo mercredi tozali awa na banda Air Force ti kokita mai tozali ko sala continuité ya musala oyo biso tosala ka awa. Alors toza wana pona kotumba ba santé nyonso oyo eza wana pour que commune na biso ezala propre. Biso déjà eza ya makila ebani ke mukonzi apesa déjà mot d'ordre. Eza lisusu ba forcer ka biso te poto ya kosala ngo. Toza wana poto exécuter ka oyo ya loba. Bon biso toza wana déjà gymnastique. Soko tiango déjà que non eloko so na sali na toki mwa muke ekolongolanga maladi moyen na tiango problème na mutu ezate. C'est-à-dire ba oyo bandeko bazui bakawana toyebi ke basala ka musala mais ba continuer kosala pour propriété zala. Ba continuer kosala pour propriété zala. Donc bazo ngo problème te mais bazo ngo ka que non eza gymnastique. Longo na penza na excellence Frank Mbo na ordre na yende biso toza kosala musala oyo pona kokomisa selebo peto parce que mokoni na biso na connaissance na ye alingi komona même poubelle na prince te voie publique de l'état surtout que route principale au boulevard esengeli chaque chef du quartier abima na bajan na ye basala musala ye tango azoleka akuti peto wana salaka ye sengo makasi ngana za chef du quartier ya maba 1 ngande na yakina adjoint na ngai na baja mususu toza kosala musala ti kino soki mokonzi asa leki apesi biso départ de biso tozongi tokoti na bureau. Voilà eloko tozumiraki yango wana mercredi nyonso samedi nyonso tozaka na terrain. Bon, je me présente tout d'abord chef de Tumba Fatoma Ignace, chef de quartier à Bel Air, la commune Ntsele. Qui ne peut pas faire devoir à maintenir sur place à Zali pour l'assainissement. Salongo ezali atana ndako ne faut bongisa mais c'est obligatoire ndenge mibeko wuti na nikolo et koina burkomesi yemoko kumesi mbonzola mais biso tozali pour nous soutenir vision na ye pour na travail qui ne peut pas nazo lancer bande ko sur place ozali bobi mato sala mosala ensemble longo pour te soutenir vision ya burkomesi na ya gouverneur ya chef de l'état longo ça c'est obligatoire ndenge tozo sala boulevard kura peto chebe équipe mososo na ba tete biso to gérer kana ba carcer de biso bazo sala pe salongo c'est obligatoire musala na biso d'habitude to sala ka na orientation ya burkomesi Frank Nzolameso homme fort alors to lingine to cha bopeto le long ya boulevard alors to moni ke musala eza moi pe makasi mais petit à petit, donc progressivement. Alors, au CPLI, nous avons dit que nous avons assisté biso. Et puis, biso moi esengo, de façon que vous encourager biso. Merci beaucoup. Nous avons bongisa mboko na biso est à la propre. Lolenge commerce na biso orienté biso. Bon, il y a une salité. C'est pourquoi biso peut Hollandi le colonaye de façon que boulevard na biso c'est la propre parce que ba consommation de gamingi awa. D'abord intérêt na biso nyonso pona commune na biso. Ezala kaka azala te. Nous sommes obligés dans liloba dans le premier jour pour respecter yango. Il faut tout saler la yango pona bolamu ya mboka na commune na biso. Yango de tindi biso porte chaque mercredi voire même ba jour ouvrable to ko zala na salongo porte to sala musala. Tango akoleka ata ya lekite bayo bakoleka bakonzi bakoleka ba monique vraiment c'est les musala ezali finité tozala ngo mingi awe ezali bato ya maboma ba mama oyo bateka kulo ya boulevard ba mama ya malewa bakoya babwaki biloko na katikati to komboli boye lobe okoya kokuta yango même na sekuna memement comme ça tozala difficulté pour na ba mama wana. Salon ozoleka na malamu tozobundaka rapport na en tout cas population bazoyoka te ba mutu makasi mais tozobundaka rapport tolongola kaka salité o quartier na visibilité monana mais là tozosenga pa mukonzi ata la biso na station o ya KTM o eza en face ya Sainte Catherine bon police azawana côté na bordure comme garage na ye azwa misolo air nyos to azwa mbongo biso siko mo to sala na sa mituka na sa mituka basake to ndi wana mo to sala izate pa ba mikolo mituka pe to yebi bango te so basala ka wapi mais policier na yebi mo konza sala tu aya longolela biso garage oyo ezaka ka face ya pompe essence
bon tobundaka na mosala o ndenge esenga tosala kaka tosala ndenge nini po propriété mwana na quartier na toza nango eza boye peut-être mokonzi akasaka trop chaud mopimba ezalaka ya biso te selo ndenge bakabola liteni ya bashake quartier basalaka mosala entre biso na mikonga 1 eza na quartier moko esalaka mosala kati ya séparateur wana me babimaka te mangengenge alors peut-être lelo mpe tokoma ozwa babere ya kozwa basuspension à cause ya place wana normal ezalaka espace na biso te deuxième difficulté toza nango ka ndenge 01 otoloba problème ya place oyo ekoma garage mpona biso quartier Bawumbu 1 salongo eleki malamu etant qu'intérimaire ya chef du quartier nazosala mpona mbela ya mokonzi mpe ndenge mokonzi abendaki biso matoi propriété ya commune Nsele ebandi epai na biso bachef ya quartier yango mpe tozokosala poske na mbela ya mokonzi na biso tobongisa commune na biso ezala propre eleka na lolenge ya malamu yango tozosala difficulté toza na yango soki biso tosilisi kosala okomona population ezo kobwaka lisusu basali te mais la police eza wana ezo kosunga biso tana eloko moko te mais tozolemba mpe te tokangi maboko te ata babwaki tozoya tolongoli yango kaka mpona mbela ya mokonzi ndenge alobelaki message na nga eza vraiment tosala mosala tosimbana tosunga mokonzi na biso mpo mosala na biso ekende malamu komini na biso ezala na miroir moko ya malamu parce que komini ya Nsele eza komini moko touristique soki tozokotika toujours salite na nzela ekozala malamu te yango biso bachef ya quartier na bajean na biso fo tosangana tozala bomoko na nsima ya likanisi ya mokonzi na biso nde tobimisa komine na biso propre message nakoki kopesa bango yango wana en tout cas salongo eza koleka kitoko makasi bana toki mot d'ordre ya mokonzi te toza koexécute yango na quartier nange ezali parmi baquartier ezali mwa propre na côté na biso na côté ya commune na quartier mondiki te makasi toza nango ba population na biso baza mpena nano éduqué malamu te mpo bakokuta na basalitaire yango na ndako baya kobwaka na kati ya baséparateur ntango mosusu na kati ya makadame nde ezali propriété yango na badifficulté makasi toza nango yango nakosenga na population na ngai ya quartier Montele bazala discipliné mpe bazala propre bacomportement ya kobwaka matiti na kati ya séparateur to na kati ya makadame ezali malamu moke te mbala ya nsima soki tomei kozwa moko ya bongo totie na disposition ya la police.